avoir le courage de dénoncer Batouana. Ok, dénoncer Gassité. Non, regarde bien, Batouana, Badala Nda côté. Banani, artiste. Mingo Baganga Kawana. Artiste. Badala Nda côté, Babatumoko Soko Kei, Naba cimetière. Pour mon ami, ça va émission Nabino, Kaka Likolo. Bon, aider Batapoto, Kaka la caméra ou Kaka. Kaka na nécropole, cimetière Miko Azokunda Bato. Bio Bata Makaka. Non, moi, le roi Nani. Non, yo Bata Makaka. Vraiment, parce que yo raté. Yo Bata Makaka, comme on a vu, aïe, yo Kenina ba morgue. Au moins, on a ça la canne. Bon, occasion de la vérité. Parce que la vérité, na bandi en 2006, na sangoto cha Congo, bande wana bakena on a parqué, bande wana baké funda pour la lobby boy. Mais non, au fait que ça a caillé, aïe bi ko vivre là-bas tout est. Zopan, azali très en solo. Et moi on a quitté en solo, c'est-à-dire quoi? Azaye moko isolé. Yo mundimi ki mutu ko kofi molo midi bakaki ko kofi lo midi ba militaire ba yete. Bonjour Charakong. Non, Abiri. Yo mi kozo mettre un film bakasi hein. De balobi film buna film bu site le plus suivi de la minute so bana pema veut dire que na simananga au mona ba journaliste ba oyebele po baby kabira sala makambo kamusaka. Voilà, en tout cas, vraiment merci les boss Jacques Sobanuka hein, na Arizona na États-Unis avec ONG naie Umoja Concept Project vraiment la personne beauté na bossa de leki na mikolo agwaya Samatone, il faut qu'il pareille Agwaya Samatone, il est très très fort, vraiment que Agwaya Samatone est très puissant. Il est Agwaya Somo, vraiment que la PCP, maman la biso va bien arayer, ningi Amanda la Duchesse, bon c'est que ça dit vraiment que émission de vraiment que les boss Jacques Sabanuka, que Arizona, aux États-Unis vraiment que Papi m'a ébélé en tout cas vraiment que les deux sont ébélés en tout cas vraiment la bosse a raté impresario Claude Ndombasi impresario en tout cas merci Michonoka combattant de tous les moments. Ok, merci le cher Congo bien coiffé au Bimi Bogarve au Zongi Jeune. Oh même Ndombe oyo vraiment oyo legi na ngai nani métier noir legi na ngai la PC Mbote petit nanga Fabrigas malgré bazo combattre petit wala talana e boutique petit bazo combattre mais toujours ba sango belé pour naé mais cher Congo na linga ki to introduire émission na biso oyo na question oyo boé bande ko bazo landa biso ba monaki ba image lo lengene ni cher Congo o se ridiculiser ba te belé ba leli oké ko senga mbongo et pas ya Koffi Olomide na sima ya kobima prison bato belé bazo mituna bakoyeba ezalaki nini nde salaki onzala to nini comment on ta politicien vraiment moni mira kikanda na Osbourg en Allemagne mira kikanda na Osbourg batungise mingi na question omoni bata poto mingi surtout basa ba commentaire wana lelo so moni le ba politicien mingi lo bango kende na diaspora parce que la diaspora la tête fonctionne. Mais na ba diaspora mususu ba tête baby bango. Finga lisuba diaspora. Non. C'est pas tout le diaspora. Mais yo lobi ke mitu na bango sala raté. Non. Là na bien. La diaspora là bato ba la vision. Mais au sort là ni ba commenter musu ba komaka na ba émission, aux autres sentir que mutango vraiment tam so exema lili c'est de qu'il a déjà so comprendre bakofinga yo kaka muyibi ntango so bato bayebaka mingi te Assane Danger bande bana 2006 10 ans yango yo est-ce que lelo ntango suzu wayaki matanga papa wemba akenda te kuna mbongo ezalaki mitanga namoni ke bato oyo balingaki papa wemba te bekoza matanga papa wemba na signe ya kobabe yango nini Sandra Bumba na signe ya kopesa nini lokuma papa wemba je n'ai pas aimé yango monaki na kota na papa wemba te na pona mbongo te lika Koffi Olomide bande kuna ngai beaucoup de gens bafingi ngai voilà ça Congo muyibi jaloux non ça Congo azali jaloux te ça Congo azali l'homme le plus simple
le plus simple du monde ezali tsaka Congo. Parce que Octobre Malembe au quotidien qui combien heure Kofi Olomide allait en prison? Non. Papa Kofi yaki en mbongo te. Kofi était abandonné par les siens. Par les siens, c'est qui les artistes. Zompana. Papa moi mon attend qui on lui vérité comme problème. Mais non. Bozaka occasion. Ne bozu siko film bona film. Bozaka occasion pour la vérité. Parce que la vérité, na bandi yango banda 2006, na boka sangoto cha Congo, bandi wana bakena ngona parquet, bandi wana bakefunda pour la lobby boye. Mais non, c'est qu'on passe la vérité. OK, tout le bagage vérité, c'était quoi entre yo na Kofi Olomide na mama mbongo ko tiku na ndenge? Non, bata poto ba fini ngai, bebi ngai na kesenga mbongo pa Kofi. Ba le ba landa très bien. Tant bakangi Kofi. Pour Kofi dimanche, ngazakina Kofi dimanche. Nagre dimanche na ETNC après ETNC na mina ko ndako na ndako to sona Kofi na cadre artiste en danger na besoin ba idée ba nini mais j'ai senti que Kofi joue dango aiba ke lo mo so yelayi abino ko le na TV noté tout à l'heure si mercredi comment ça va se passer le Kofi savait déjà que il est ko so yelayi na butuana nani ndenge babengaka nani papa héritier Feza les grands comédiens d'Allemagne qu'est-ce qui s'est passé tant on bagé kanga Kofi babenga déjà na parti bakendaki kuna ke Kofi bakangi tokendaki mbangu bakendaki nani na epa ya tant susu les ba comprendre mon mebele le Kofi ce n'est pas un n'importe qui. OK, zalaka moi bref pour toi cheminer na ba bien ba comprendre très bien. Mamanzo mana lobana ngote. Kofi ba kangaye na ba police ya VIP. O ba kanga bato ya bato minene. Le Kofi c'est pas n'importe qui te que ba kanga ma police non. Ba kangaye na divina ni ba bien on na so bataillon o kanga ba konzi. Alors Kofi c'est un grand. Donc comme la tongo na ni na zo esiga ni pas connaître son mbote après toquer la parquet après parquet après makala ndenge balandaki toquer na pona mbongo te d'abord c'est l'amour mais yo obosani ko salara be mission kondanaka acte o Kofi salaki ça c'est acte o ya robeta nani fiyo non wa biloko so na ngote ya biloko biso artiste kaka yo moko muto kondanaka Kofi auquel isusu landaka Kofi opo no c'est quoi pesa ko combien na butwa ya ka mbongo te tout ça clair pesa ko combien neti tango Kofi à côté makala je suis déjà un psychologue. J'avais senti quelque chose qui n'allait pas chez Kofi. Là non, toujours vite. Kofi a besoin d'attention. Kofi na prison. Avec attention. Tant c'est toujours oyo première liberté provisoire, mais donc ça m'a cara bibi angote. Si ba docteur ba kenaki mbang pa Kofi. Longa na tongo wana kendaki pour remonter moral naye na komaki même baba 6h45 na prison jour ngo papa sekeli yaki mukulango bato bakotaki na prison te na bengi ba konti après ba penga autorisation ko na tongo na mais même temps Kofi na moni ngai mais andimaki te tsaka kongo na bossa na kaute kende watini ma ba place mo na kendaki. Donc Kofi, moi je conseille Kofi, c'est un grand. Lelo, tu peux aider Papa Wemba, Bavé Bombenga, Bakamangana, parce qu'on compte sur Kofi. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Même le jour à Bimi, tant à Bimi, Batonote à la Kofi, pas même plus de 5 artistes. Papa Kamangana, Papa Bombenga, Papa Lutumba, je crois, tu peux signer Garoga, jour où Garoga, en tout cas, ma personne botte le jour en haut. Na benga baninga no muninga obenga lo ba nani na photos à la clarté na bengi ba artiste kaka obenga giwera non na bengi ba artiste muninga ana ko benga gi JB po a lo ba ketom so benga ki été ba yebi bien bana barando na bango yo benga gi JB po boya roya ngana lo bien ba polémique yango souté parce que participe évangéliste Pacheco itila ma bengi ça dingue biloko na te. Le problème c'est quoi? Dans notre ultime prison dans Abimi tu vas dire que ya Kofi ou Jeep tu mataki ti et pas ya Kofi Olomide to komi malamoko to kota dans le pango quand tu kota dans le pango na mona garde na ye abimeli ngai abisha Congo pesa lobby lelo moyete boboke na bino ngabino yebisa presse yebisa mopao
que moi yaki baninga na yo ya bokomi na pala benganyo lisusu ko bengana te lana bien to la vérité bio il y a pas polémique que loba fausse à clair alobi que non obima non comme c'est quoi omoni ngai na mutu moko babanga nga trop c'est que ndé logo tika lo regret ngwana babanga nga mingi le lo babanga na ibaka te le maintenant garde bisinga bino nga mona poussa ni ba image ba mona image na kiti ba kofi to ga ba photo ba nini garde zo na mona kofi aussi les garde zo c'est les garde na comprendre biso da système na comprendre nga bia muto yo ali nga na longwa awa bon en tout cas na lefse mamoko suki atinda biso mbongo na tongo na fanda na poto na kiba mbongo na lobi na baleki ba ke internet ba sutana ki biso mokolango ba landa ki biso de transport de zone na biso to longa ba kofi ata mai ba très bien ata mai ata mai à 100 francs il y a des que tu sais un bon kofi mais na signe reconnaissance kofi c'est pas n'importe qui hein mais axe wana sala ko sepela ki nango to sepela je n'ai pas aimé axe nanya sala ki non kofi non là bino il y a polémique pour kofi no be nani ngana za mokolo zon prendre na signe reconnaissance même banda bakanga kofi j'étais le seul artiste au Hollande de la kofi o ba inaki o ba ennemi kofi o ba condamné j'étais le seul mais na signe même si même na TV dans le côté de la Kofi ba tayi biango mais na sema reconnaissance c'est moi honneur baleki nga bande kunanga balandi ngai ne fils parce que mon frère remerciement mon frère za wate il faut je me musique il faut ba bokita quand même ta ba même ah chauffeur zo bango le côté na car na ye bokitsa bango ndeko na ngai na benga na te na kina mbongo moko c'est moi makolo bandanda wa Kofi tinare non to benga taxi express wana to mezaki pour c'est moi pour tout na juste moi na kama mkolango na bosse comme na ye ndaki na mbongo alors maintenant pour me Kofi c'est quoi quand vous comprendre nga habité to kende se comprendre mbongo te to sala ngo pona bolingo d'abord mais axe wana sala ki azo comprendre nga bi aza ingrat azo comprendre nga bato inanga likolo na ye mais le longa remesa mingi c'est merveille rambo pour des paroles la kedi na TV a remercier à sans danger wana j'ai beaucoup aimé vraiment moni ba Kofi ba di batu nani a un grand merveille rambo to non merveille rambo qui na télévision ko remercier artisan danger na remercier mais yemo patron na bengana ni comment ni non Didier o atami o ngaka Didier sala tout ngana na besoin na kutana ni na non Didier na kutana mo pao que même remerciement pamba monique lelo wera son ali le qui moi avec respect mingi pourquoi le wera son est très reconnaissant tant ça accident wera ça qui concerne la hôtel là na bien ba besoin histoire c'est pas besoin de ngayote wera tant avec concerne na na grand hôtel a remercier Tchaka Congo mais Kofi a kebeta concert na stade ya nini ya Vélodrome même pas plus de 5 artistes batala été mais attends mais c'est pas attends non la remercier Tchaka Congo ne ora yebaki non c'est quoi non on ne peut pas encourager bilo quand ngona que ceux qui ont ma bête encourager non Kofi c'est un monsieur qui doit savoir vivre Kofi est invivable Zompane Kofi est invivable Zompane yango moni même makamba pa wemba tozo soki papa wemba tango akufaki bato bakevola comité d'organisation ba ennemi na ye monsieur Kofi akufa quand même na bato wana inga Kofi te ba beka comité d'organisation ataka Congo te ayate mais kuna pas Kofi ko mbonga la kite batika en bref na keni ba Kofi ko senga mbongo te Zompane to zela ki geste na ye que non bato ba soutenir ngai mais après sima na biso amene ba artiste ba ekitu makala te ba champagne ba sali ba fête ba artiste oyo ba soutenir été mais biso la ki na ye azaki incapable so misata kamundele ata maya pa donc Kofi Olomide incapable mais papa pourquoi bata poto ta moda na mo ko finga ko vuni non mais na sina ni net ngana zaneti avocat to na droit ba honoraire zompana menga ya honoraire te resi men de ndo lubira mawera wera tango asala accident tanga kesa la conseil à remerciement à remercier biso a remercier Tchaka Congo tanga ba Congo mais Kofi est incapable ne fils ko ba ke banda ba abima Kofi na benga ta ko benga ta mokolo moko te a Tchaka Congo ndenga la ngana ni na prison que la robosa ngate Kofi na bimi na prison hein missiono ka bosa ngai ko atako to appel mais de toute façon tout ça pour un bon hôtel au banon c'est ka Kofi mbongo te hein mira kikanda na osubu na Allemagne yebisa bande kunayo
que maman Bevinda Vemba, maman Shekina, mes condoléances, courage. Tu fais sur maman Doris, la personnalité, Barbie la grande, Pamela Moussassa, qui dit que il faut quand même aller à niveau Zanango, on prend à niveau Zanango, aller Moutou sur Tcharamotema, les Dingana Bango, Moussou bien à la Bakonzi. Il fallait pas. Le ministre a quitté les arts. Parce que le ministre a quitté les arts. Moi, j'ai proposé aux autorités, la partie c'était Kofi Olomide. C'est très sage, très malin, mais et donc les engaillés, n'est pas arrêté les engaillés. Parce que il l'on est engaillé, ça la clair. Kofi les engaillés, a eu que vivre là-bas tout est. Azali très en solo. Et moi, en solo, c'est-à-dire quoi? Azali est moko isolé. Isolé. Yo mundimi ki mutu ko Kofi Olomide, ba kangi ko Kofi Olomide, ba ministre ba yete. Merci de avancer. On remercie celui qu'on appelle Abel Djogo Bakou Danzé, Bagou Danzé, Bagou Danzé, Abel Djogo Bakou Danzé. Bagou Danzé, Abel Djogo Bagou Danzé, puis on a une émission. Mais cher Congo, on a tous nos questions pour faire plaisir à Jimmy Belaou depuis Londres. Balobi Boé. Problème ni les aroleka entre yo na malembe chan na minute oyoyo. Malembe chan sali be mission o liembongo na ye kutu ba soupçon kutu ye kono au pays moi ketch na mbongo oyo malembe chan azalela ki na hôpital. Malembe chan azala ki reconnaissant vers yo akabele le moi ba forme et puis asali moi ba mbebele ya bien mais et loko malembe chan zo regretter pour ça la émission ozo posa na kutu même bolamu o ye pas salé là yo par rapport à ndenge boyoka na binomi balé na hôpital. Les beaux Jacques Sobanuka na Arizona na États-Unis kutu yemu tango attaqué émission malembe chan il a regretté mon papa wimba kufaki batabonenga na morgue na cinquantenaire na komata matanga ba wimba na zo musicien mama taba malembe chan batala ye na remesa kile na Karmapa Montana Moketonga au moins malembe chan eza Sony ba niveau malembe chan ba mikitisa tena ba niveau ya ndengwana yango moni lelo il faut luka usala to luka petio nani Ronaldinho ebi Ronaldinho yende ma malembe chan très bien awe biso ki malembe chan soki wana numéro ya bipepe bipoli na fulu ne ba biso ki malembe chan même na ki kese mene ya na malembe chan ba bebana malembe chan mutu moko ka abeba nere na bato surtout parce que nani afuta ki facture ya hôpital ya malembe chan non biso nga problème nga c'est quoi c'est lijo kwempa mutu a c'est ça qui ngai ngane bagite ke malembe chan sobela tango ngazaki na pa kokodio kuna na CNPP to remercier passer Timothée na mama Yvette o batina ki mbongo pona kokodioko alors tango ngana kei kotala malembe chan sikazalaki o ba mona ki image na Congo dialogue pa ya Francine Ngembo na pese mode et l'équipe pa leki na zoro mabia na vie de recherche je crois na leki mutuna yo Congo na ni Ivipan na Congo pour tiba mona ki comment miloko mwasi malembe chan zolo malembe chan bango mo ba osenga aide ba pesa numéro bango contact malembe chan lobi est-ce que ya koki ko senga aide nanda bien balanda ba image wana nga en tout cas na sukola maboko soki mona pasi pour éviter papa na ngai héritier feza pour éviter ngami mama pesa numéro contact na yo ba mona ba image wana na Congo dialogue ça l'a plus de même de 60 000 vues na Congo pour moi 160 000 vues na etala mingi ngane na yebeli diaspora muta mune bakanango ils ont aidé malembe chan mais ba diaspora ne fouté la kembonga bim hôpital non oyo ngana sepela mingi c'est Félix Oazé quoi bongo na simbe musundo nde ba fouté la gembo bakelo tika mbongo moko belé à partir de l'image on mona ki pana on a la kisaki parce que mingi ba baraté mais ya lobby que petit frère n'est propre muta fouté la gembo non ngai makamona ye oya vie privée au côté na ngai net exemple mutu akangi mutu to aza malade to matanga to mariage yo na contribution na yo est ce que malembe chan bengaki pesa sokoda monaki abengi pesa imiko monaki à part sans danger association et qui même malembe chan en bref malembe chan a conseil on peut ça il musu mutu conseil wana c'est sa femme pour moi c'est très orgueilleuse tu veux marquer que voilà tu as comme yaki awa même pas plus de $500 de joie quitter tala le mbongo zotanga
pas plus de $500. Alors, ils ont $499 à 100 danger. Même Edi Mazikou, homme du peuple, honorable Edi Mazikou, est regrettable à propos de Madame Béchamp. Parce que moi, Madame Béchamp, et le Congo, c'est matière de réflexion. Ce n'est pas tout moment que Bissot Baptiste sur Belli, ça devient cause cause nationale, ça devient problème à président de la République, ça devient problème à la diaspora. Ceux qui diaspora, n'était pas diaspora, mais Congolais, on est. Je crois que organisons-nous, Madame Béchamp, ça dit Sony. Na ba monter tanga ba $50 ba monter zo tanga ba monter ko désiroir o ba limbongo na ye mbongo na zwaki e utaki pa ya passer Timothée atina mbongo kokodioko na mbongo na borderer ya nini ya nini ya Western na zakanango on est même fait Patrice Zompan donc ngala zamu na administration ngala bomba ba archive à part ça doza na nani na ministre biso ya sport papa Denis Kambai pour Madame Béchamp na problème au futaka dialyse na hôpital na ye mais bon mon anekite na bengeli na ngamuti la cause moketonga uza futaki ngona bengeli ministre biso sport Denis Kambai alibi cha Kongo yaka na bilio za mbongo wa contribution wa azaki na matanga na kendaki mambongo etilizaki yango o mususu etilizaki ngabi excellence ngana yebi aba artiste ndengo la kinga mbongo wana arundi mabino so komi benga ngai na komi pe Madame Béchamp mbongo excellence atindo yango yo téléphone yango to bengi aibo excellence merci na monta atinde ngai aiwaki yango mais tango excellence de Kamba yoki yango mais ça qui passe mingi mais c'est quoi Madame Béchamp à l'hôpital il était mourant tant que il était mourant azole la ko mona muke ka ko lela muzuzu ya na keser ya mame utala ya mami mu komena ya sha ya me kuzo kubaka mu obe ko ngabika moni ayoki keser eko zoyer le Madame Béchamp ko ko ba ndoto kaka azobeta conseil ba tabule na balikinga na bari mais ça c'est vrai zompan mais il y a pas quitté wala rancune non ba benga ne pas frère Patrice Mabé oya koto beba na Madame Béchamp oya boy obeba na suna ko fait l'homme de finalement positionné à la rani mingi bato bonga na beba na bato c'est que yo li anora na sima ba problème bato na bien yo so yo ka sango wera sona fingi ngai non de sikoto ke malembe au sala l'homme sani na kina po batebe babike yo vivaka na ba mbongo ya ba organisation non ngai na pesa numéro contact na ngate ke boyo o tika mo pa ngai e so yo ka wera sona sa finga ngai to fali pupa wa sala to na pesa mbudo sala pie tombali ya Al Pacino so ka sango jibem piana wa finga ngai de no to sala ba cellulaire. Est-ce que vous avez dit que la télévision, ça compte à bon. Mais non, je suis combattu de toute façon. Vision de la joie de l'eau. Ce que la scène m'a bé, t'en es d'ailleurs à parler de l'ANC. Ce ANC, ça va là, gratuit. ANC, la tungo, tu veilles. Combattu partout. Tu as un niveau, basali, nanzambi. Yo bangate le loin de Dieu, frère Patrice. Yo bangate, yo bangate l'homme de Dieu. C'est mon mot qu'on a l'embouma. Ah, frère Patrice, n'a pas l'embouma, mon at. Nga lembo ma fait Paris la lembo parce que nga na fait Paris nga ba nga na yé obi ka yoko ta su bandal te faut pas balanda su ba clair yoko ta su bandal te obi ka frère Patrice moi na bandal non landa très bien mon fait Patrice nzama za lokumu azali yaya de la forêt au partenaire officiel mais o ya côté ça ko le sous bandal te non ya biso ba guérir c'est pourquoi c'est que yo so ba chuma la frère Patrice yo bunda non il faut des respect quand même non il faut des respect fait passer à Mosana Nzambe tama mbasali mambo ya Marie Misamo mona kindenge organisation salama ki cholagi olobagi mabe non na plus information sur éviter ba longola ka mbongo ya Pierre Tombal ya Marie Misamo ba longola ka tant maman Marie Misamo famille ba bengi te bazui appareil ba teme libre ba teme libre papa Patrice maman Koufia amen nzama za lokumu bongo papa Patrice Pierre Tombal Marie Misamo oh papa wa ba teme libre yo so yo na famille de zoyoka na masina papa Marie Misamo oh tango na monaki bolinga na famille te na zongisa mbongo na mutu na epa eutaka tala niveau fait Patrice azana nango à part kasavu bunda zongisa mbongo ya l'état mais fait Patrice zongisi mbongo ya matanga ya Pierre Tombal ya Marie Misamo na musoko fana na Belgique azongisa na Western soko fana na Japon soko pa Marie baba soko fana na Gombe na Gemena mais c'est vrai non c'est ndeko nanga tala tout ça sérieux ba mise chrétien
bazo ko bungisa biso mobebele fait partie que lelo nga finga moyibi so nga za moyibi nana nga aider c'est fait partie apa sa Congo nga za musala nzambe tika nzela ozo sala mais curieusement nga on peut un conseil isa malamu te boti ko saka na comme nzambe Dieu au bosala ka bosaka na wana ya moni zobozi zobozi akomo reverser bato zobozi atiko reverser bato mais non OK to parler pe sur yango zobozi akomaki ko reverser bato zobozi a reverser ki loro la nani zobozi biso baka na administration na mibeko ya Congo ya RDC kindoki bandima kango te mais isa matière de réflexion tout ce que Zobozi a dit et Salemi. Salemi. Il en a bien. Moi, c'est je dis bon, moi ça coupe. Il est mort à Bélité, à couper quoi dans tabac. Non, là, on a bien. Moi, Zobozi, bah, il va travailler dans le jeté. Nina, là, il va porte-parole. Oh, tiens, mais moi, porte-parole là. Vous n'avez pas porte-parole, tu as mais tu fan dans le côté, non, il y a l'icolo, il y a l'Iwa Zobozi, na Marambo. Tant que Marambo, Azalaki, n'a pas nerte. Tango Zobozi ande koloba marambo nini veshako komi ko banga oh non pas que moni ils sont sur internet alobi makambo ya ba tatouage alobi ba sirène mais tango makena parler ya Zobozi ba moni sirène na kati ya parler ya Zobozi donc moni ki matière o makambo Zobozi atiko lo ba wana tout sont sérieux yango debi sakabino aloba ki contre artiste moko na kati nanda bien il y a zaki porte-parole Kofi so ba na problème na Kofi ngana e bien ngote biso ba rumeur te mais o Zobozi alobi to zo ngo en considération que marambo Zobozi aloba ki contre artiste nini poto zo ngo en considération Kofi alobi il y a aloba ki Kofi ngo ça pas Kofi aloba we rade non mais ça mona bango ngana parce que biso bango dans la guerre parce que biso dinga soki Zobozi ka pa ngana la kisaye comment ko bunda na Kofi ngana la kisaye po yo yebi ba tactique à Kofi non ngana bi mona bango bien monde bango ba kenda ngana yibo ngai bi géographie na bango très bien après ya ko contrôler Kofi Olomide na lobi tala para poto bo sala ko samo ko boye comment marambo fora fimbu na fimbu comment mutu mobimba balinga kayete kaka ngai balinga na za sika onate soka na yemba na moko ngombe baby mutu wa banga kai ngana yebi bango nayi bango A à Z nabi ke oya kenda ka ambozo obi ke Zobozi akufaki après na sima ko loba ba vérité donc c'est que yo pe ba vérité zo lingo loba siko ya e ko memo pe na liwa bon monde o banga liwa o baza concerné tout humain est mortel évangile Pacheco ko yitira mama Bénédicte Star pasteur Gilles Max l'homme le plus heureux toke moko makambo Zobozi abandaki oloba toke moko Qu'est-ce qui sombe makambo zolo ba obo sérieux yango na bisaka molima basa ken kemusa le 18 pays ken kemusa ozo comprendre ozo ba binza muso na aventure on doit avoir le courage de dénoncer batwana dénoncer gasité non on a bien dit batwana bazala kana ndako te banani ba artiste mingo ba obo baganga wana ba artiste ba yala kana ndako te baba tumoko soko kei na ba cimetière po moni bino ça émission na bino kaka likolo bo aider bata poto kaka na caméra oyo kaka peut-être combien Crisco Luvandi mobali ya mbebo rose balobi cameraman na boga wala ki ba site belé na mboko OK kaka ndena nécropole ba cimetière miko bazo kunda bato bio bata makaka non mona le roi nani non yo bata makaka vraiment ce me pèse parce que yo kokanote yo bata makaka ko mona aye yo kenina ba morgue au mona bilo ba sala kande ko son des to ke no malema na kata ba morgue ba musicien ba kendaka ko sala ba musicien kate ba artiste tous les artistes tout ba kendaka ko sala ni yo awo ba seka yo poko taper mpanzi wana mais ngana riva ka bango ngana mona ka bango ti c'est que you are grand show ngana mona ka bango mais pourquoi mine so bige kaka muyibi mais non yo moni muyibi batwana c'est que yo utagi wapi yo moni muyibi c'est que yo utagi wapi ngana moni bango tabaka na mort ngana mona ka bango tabaka na cimetière ngana mona ka bango ngana mona ka bango yo kasi guerre bunzanga bino mona guerre ka saka ko voter Isa lokuta ba yebi stratégie ni nyolinga ko pesa Zobozi envers Kofi Olomide non nanga ka pesa Bible kaka
Bible kaka. Et beaucoup fait en Bible. Bible kaka na mai oyo kaka. Il faut boma biloko wana. Nzambe kaza moko. Il faut na foi d'année. Comment ngala banga bangote. Même quand attaquer au Kofi au banana attaquer bango na banga bangote. Bango stratégie à contredire babilo kwa Kofi yango yo. Donc mai na Bible kaka mai. Là ce n'est pas moi pour après 2 jours abi rotanga ki kombo nanga o ki prison. Ba lobi Kofi te. Te kaka yete. Ngala lobi nanga Kofi pété. Qui les pas komona Kofi kaka mais non. Te ngala ngapela tangi kombo na te. Kofi azana nini mamazo buza lobby mais ça matière de réflexion mazo ba wana izaya solo bino ne busaka ba émission bino ka netika boy ba ninga bino basaka ba émission boko na porte ba ya paparazzi ba sala kende ka neti betama bo mari misa mazo bimana na cimetière ya Nécropole na bi kameto kende totala nzo nga lokuta lo ba wana c'est vrai ba toana yo mundi neti ba franco lo amba makali ba franco mala lo makali. Et l'andaka interview ça na le Congo te. Il faut comprendre batona ba vivaka avec du sang. Sans makila bazama lo mokote. Ne mikolo ba ko se lo côté parce que ba ko zolia souté. Parce que mikolo ba to na Pietro ba ko susu ko lia batute. Ils ont pas ba ko souté. Ya mwana pe musique congolaise et qui type na se. Na le bien. Ngala bisio mikolo ba ko sa lo côté parce que batona moni batwana c'est quoi mingi banganga basi ba revester bango mingi bako basutu bazo mengo ba kizengi ba enfant de la rue mbalo ba ribayela ngo bana na bango bela ngo bana na sengi bana ya bango moko babota bango bana bango moni mikoba ko kopesa bana te baza par terre mais yango yo na mona ndeto landa zobozi zobozi to monde moko te Zamondi mokote yendi maki tango amona ki ndenge c'est biblique mission noko c'est biblique Jésus a mimaki na ngomba fuka makaka zobozi fuka maka bache tatouage andimaki yango amundi basile na ndimaki yango alors bon faut nani yemwa ko akelo ko ntaba petit atao kosu o atani ni ba me ngoni moi fièvre rien zobozi akemo bimba. Ok, mais lelo oktikali na problème yo na famille à Zobozi et puis na ba porte-parole. Toki ke ba bengana ki ba lingi même pas aussi mbata 50 fois 4 organisations. Au monde il y a des partis pardon, il y a des porte-parole hein, boss Jacques Sobanuka na Arizona. Ni mabanga fort. Ba bala besoin ba yo kana no marambo. Yo kana no. Mon père Maloba akufa na Abidjan. Korezonga. Mayola Mayom akufa na Belgique. Kidianfou akufa na Kidianfou akufa na Afrique du Sud Corée. Nous la porte-parole, il y a des porte-parole, net mutuko la Roger Ngando. Tom Roger Moussaka, nani Blanche Moussaka. Ba koye net Blanche Moussaka panga convoquer le sauver de l'humanité. Babi Valère, est-ce que ba porte-parole ba gangi na est-ce que ba koma kita ko koma na nina na Angola ata délégation moko comme kuna na remercier les grands faire gola marquer petit ngo pe azana impoli yende mutu atinda contribution na ye na nina na matanga Zobozi nani ala impoli mais il fait vraiment ça na makambo ya nani Dominique Mabwa mais matro mais na zaka les grands senga ta pardon parce que mudi le longa yi senga pardon peut-il non ngaso c'est de faire partie mo senga papa saka Congo ya kana église na kokende ngani ngaka nzambe to na pesa ma liloba partout dans le monde prophète Konde Konde prophète Konde alors ngai na soko lelo na pesa exemple mutu kola kya mwanga na mateta bo papa bombenga to ba mise papa Lutumba jamais ko sangwa finga cha Congo bo ba yebi valeur na ngai faire rigola afinga yo non afinga te il fallait to futa mbongo ya ni ba bengo nini ya scanner no on manquait $250 fait na bengi ya bivia zo $200 na kepa na ye ndoka zaka na caméra azomona ndanga na zoya avant sanga libanda na benga bo mutu aussi abimaki déjà je n'ai pas aimé mais en tout cas on a remercié vraiment papa Labisso o bengi mon papa Labisso Mova Sakani nous a aidé papi Maibelanga Mishonoka zon pande papa Bisso Denis Kamba nous a aidé na kambo ya nani ya Dominique Mabwa mais comme on a mbongo yaki belé mais ko ka sango affaire à Zobozi neni va porter parole bataki Mpanzi non ba niveau ngate ba niveau ngate yo Roger Ngando na niveau noté na lobé sont des porte-parole ba porte-parole chaka Kongo azali coordinateur principal à
sans danger mosusu sala makasi artiste à danger na ba porte-parole na ba nani ba la katsa nini non porte-parole artiste te mais baza la kati ya ba orchestre non naza artiste te baza na kati ya ba orchestre ki olingo ba sans danger tokei na ba institution na président oyo lobake mutambunda za artiste non nada bien tokei na présidence na primature na ministère qui déjà na la ville tokota place wana ba kokota te mais nga na kokota parce que nga nazali un responsable qui azwaka tam so ba pas des artistes wana tant olingo lobake sika yo kota Roger Ngando okota te. On est en bon terme avec Roger Ngando, avec Blanchard Moussaka. Pour tout le ça, il y a Tati, kaka bateau zolo boy, neni sko ba chayo en dehors à Maram. Non, Roger Ngando niveau à petit on a té. Vous avez réuni Moussaka niveau à petit on a té. Bah petit ba yé lelo à mon caméra lelo. Bango c'est un RTNC Zalaki chaîne mo ba ko la télévision. Non, bah tu moko ba papi les princes na banani na ba ve nanga onanyo na monaka onanyo yo oya Pi Roger. Ba ve nanga Pi Roger ba lenga liboso caméra. Non, na lobi Bilobela. Nani Bilobela? Ba petit wana parce que biso toi ni Pi Roger Bilobela. Non, pas non mais na o ba lobaki ngana landi bango te. Mais so ba lobaki ndenge mabenza malimbisa bango. Mais ngai ozo problème na wenge musique mais so mère. Na bien. Babia Ndonga. Kora babia na zoki kora babia. Banda Angola na ya nango. Ngana ya nango. Mais bango fa baki zo Korea zo buzeo. Mwana babia ngo lelo awa wa nani ko wele nani. Mwana babia lelo wa mama nani yoyo. Kisinjora azo binisa mwasi ya babia et puis azo finga mwana ya babia et puis azo lakela mwana babia mabe. Alobi ke no mwana babia bomaka moto. Bantukanga de dosso na yebi na kota raté. Mais na côté na yebi côté artistiquement Kisinjora abimisi petit wana. Zompanda na nzembo nani papa yebi peke petit wana za soupe pas Kisinjora te Kisinjora bengana ke. Non, de toute façon Kisinjora abimisi petit wana. Tamzo petit biyoka yoka mais il fallait quand même que à comprendre que tango zolanda bilanda za malamu te. Biyoka yoka neti nzembo nani c'est mon tour je crois nini ya Kisinjora et ça qui était peut-être imbi banzembo ya papa ne babia les gens aimaient ça il fallait faire des sika moko il fallait faire des sika moko moni mingi bazali complexé lelo tous exemple ok c'est belé kobele salami fanda et sika moko matala bango mais bato bakomaka atteindre mamoko niveau pour atteindre niveau wana ça demande beaucoup de choses hein ils ont pas il faut la patience yango monique na ça moi reste dans mon ligue moi na biso prince que couper ba conseil après ça respect le bande ko bozola nda biso bi que moi na aza vraiment na besoin soutien mais nga soutien na petit na chaque émission na chaque émission na chaque image ya papa na ye mutamona passe mingi ona kenda ona remercier mo pa mo konzi on ozwa ko ra babia bandana lufu c'est Koffi Olomide akode na acte de reconnaissance akozwa ta mwana babia te pour mwana po babia andimaka ba makambo pe belé pour na Koffi Olomide akozwa ta mwana babia te na mouvement ngani tuka na c'est plaisir de kama Koffi pe ça pour la babia malgré bayaka na matanga mais Koffi n'a pas aimé babia Nangola tant que daki Angola Koffi alingate babia beta banzembo na tango Koffi babia chanta Koffi alingate mais pour ni kaka soki kaka muta Koffi muta madame vous comprenez mais nga de toute façon affaire à Koffi Olomide nga na pesa tant respect parce que ngai je le considère comme une de lobby tant mutu mo ba kamba kitira mboka parce que azama yele mingi mais côté la mabe ya Koffi zalika côté à vivre naie vous ne sentez pas vous vivez avec quelqu'un vous comprenez vous sentez vous vivez comme avec qui non. Comme vous ne vivez pas avec quelqu'un maintenant avec qui c'est que vous autres traitez Koffi Olomide animal non là on a bien Koffi de chaka mais bien après mission faut qu'on ta prison la mon non bah ni ken pe la ba ko tsaka prison ka likolo ba marambo non na bien bien Koffi nga raté mais obiga ko limwisa o dénoncer batno Koffi dana très bien ko limwisa yo na pe ce exemple tam so yeba raté waze kona Koffi ta ba suspendaka bango ebina na beta match wana ngai
suspension Kofi ba wa suspendre ka bango mais bandima ora te oh tala ngaso ka kotili yo na take yo ngai biso ka bato benene baba wera ba jibe papa ki ambongana bana ba lutumba jamais otaki pa ba yebi ki petit wana akota ka muninga Kofi jamais na ofinga Kofi na vie na ngai Kofi même na Maïcha Park il était mon président Maïcha Park c'est lui qui payait les factures ya Maïcha Park tunde ba uganga wana c'est Kofi qui payait alors là mutu moko so comprendre mais loko ngana regretaka il fallait azana ba ningane pembeni malamu mais azana batute et mon qui na tabaka ngiti comment vraiment mes premiers alliés il faut te montrer c'est quoi tout le monde j'ai même pas na wera son est-ce que ba solo la raté pour la nini papa na lobi ngana bango to lia kisika moko te ngana lia ngana kana papa petit anise mon liboso wana kwa ngana to mission zana c'est OK no hôtel Kofi Olomide na prison zala nonga ya mascarade non biso to komaka et puis que so hôtel bien c'est que poli olingano Kofi on pété non na ebisa yo so alinga Kofi te na osa wona sala kite parce que bate bela bi Kofi chaka kongo kende te même so que lelo kende tuna ne de Kisinjora bakay Kisinjora na 20 heures na parquet 20h30 na koma déjà na parquet to misa Kisinjora butu na parquet tuna leki na sanga de kuta tuna licha chombo tuna nani evolgola idai lo biso kenda kesika passe ezali to sanga pona mbongo te mais déjà aleka mbongo mais mukoni so yoka sanga chaka Kongo abake na parquet bafundi aleki mbongo bato tellement mbongo kokodio batindaki mo $500 te kokodio ndenge bimisi polémique mais ndeko na ngai yo yebi bien so yebakate na kata sans danger. Tout ça, la façon qu'on fait le travail, c'est toute la presse. Même la RTNC là, avant de passer, il faut payer. Quand tu ne payes pas, tu ne passes pas. Monsieur Kongaï, Risco. Moussa a fourni un caméraman. Attends que ça ait une image. Il faut qu'il y ait un montage. Il faut qu'il y ait une émission. Il faut que c'est une équipe technique. Le artiste, c'est comme Malem Béchamp, Babengrawana. Non, c'était un ingrat. Ok, merci. Même Eddie Mazik, homme du peuple. Eddie Mazik, homme du peuple. Et c'est un moment à Eddie Mazik, homme du peuple, mais c'est ça pour l'anglais. Mais de toute façon, et ça qui tourne côté bâtisse congolais, le coup là, tout le monde est en tête, tout le monde est en côté parce que le coup va banganaka, il y a des camarades Nzungu. Nzungu. Bah, mais si c'est babangana, l'école, les camarades. Nzungu. Nzungu, tout cas, l'âme et la ratone. Yo, petit, moi, je suis maillot au Kima. Babundela nini na lobi emotion ko mema yo ko kimba vie pardon na caméra mini kozika et kozika batu wana batu te na famille na omona olekisa da combien de personnes non biso de bon temps monde wana bangona te so dans la vie ça so lelo na biso ba combattre lelo bana poto so ngana dans batu wana na oza la vie boité mais bango bani kana doré bango ngana ko doré bango jamais na pesi nani yo Kofi Kabelo bilamba te non Kofi a payé bilamba pour nan de nigre wala son Chaka Kongo ekokote ekoka baba ke lona na fenêtre baba ke lona Kofi a kabila na bilamba tango wala son utaka end ba utiliser yo pour finga we ranson oh na benda ka bilamba c'est na benda ka ngona ko nga on a présenté Kofi na nini na grand hôtel ba pesa ko bilamba cher mais to landa keni pia na la émission solo ba keno ya lata ko leka Kofi Olomide non te bossa na Kofi te papa bino meta bon na Kofi na meta musu po bo kene ba Kofi te Kofi c'est un monsieur qu'on doit respecter c'est un monsieur car il doit zanga yaga ko vivre ba ninga na ye azana kirimo ko oyo net ba ben on une clique moko boya zangi yango ceux qui va Kofi Olomide asa parce que la bus simanaye tout là que ça mona Kofi a rolingaye mais en tout cas nga 10 secondes je rappelle à Kofi a remercier nga bia Chaka Kongo bakanga ngai na makala olalanga bande bandi na suka ne fils que merci mais na mona ngote asala ngote merci bien celui qu'on appelle commandant Cousteau. Les gens n'aiment pas les gens bah lobby la force tranquille Jimmy Belaou et puis encore à celui qu'on appelle le big boss c'est Carlos Cabas ou Papi Kelly Angel Moussoaeli Makizembe Minga Lobate 3 fois PDG Richard Majeko. Je suis là avec Chaka Kongo levé Chaka Kongo tout comme nous vers la fin de cette émission mais dernière question na biso ezali boye avant to pesa pe moi ba nuance ya marambo etali artiste à danger
pourquoi absence ya ba musicien cette fois-ci na kati ya ba fait ou ezali ko tambola autour de notre pays. Nos exemples comme ba marche, ba politique, ba action politique et tout consort. Vous avez remarqué l'absence de musiciens. C'est au juste quoi? Namukuse kaka pour faire plaisir à celui qu'on appelle l'honorable et de tous les honorables na rotanga kombonote pour baroloba ke na komi mutu ya côté boye. Mais abiri azalaraka dans l'église au milieu du village. Ah, les boss Jacques Sobanuka au Mojab. Project, concept. On est à ma casse. Nicolas au Moja. Concept project comme la Katakine. On a vu ça, bah, misé, bah, comprendre. Bah, comprendre. Bah, biso, ça va, ça va, biso, hein. Bah, tu dis, biso, hein. Ah là, musique congolaise, c'est Koufi. Où sont nos autorités? Ils ne font rien pour nous. Ils ne font rien pour nous. Dans le monde, que les artistes congolais, en tout cas, ça est le côté. Parce que comprendre le message des combattants. Mais normalement, il fallait yemba. Yemba la mboka. Que tolingi kimia, tolingi changement la mboka, tolingi boye, tout ça la boye. Mais même les autres, même les Camboyaba, les Tingaï, c'est les musiciens. Les musiciens, bandam au bout de 90. Yemba la mboka. Nous sommes dit que je n'ai dit que c'est démocratie. Démocratie, démocratie, et c'est tolérance. Son fan. Battre la biso fallait l'État encadré biso, mais l'État parce que mawa, parce que les lois on a regretté, parce que va remarquer pas la opposition on a mbutu. Oh. Mbutu opposition. Mbutu na opposition. Tu reconnais la biso ma politique poto ye baso malembe champ wala na parti politique nini menga na yoka ke wala kota PPRD. Nana mingi rolobate mais malembe champ yora na bengo good malembe champ levé cher à Congo pesa biso numéro na téléphone na mukuse. Tout cité longona. Ba opposition ya mbutu pourquoi? Mingi baso opposa wana ba ke bombi ça va bien na bango. Ba profiter comme c'est que de ciment. Je crois bah profiter kaka o ba nyokola ka biso ba ke bon biloko ngo ba ko opposa ba to ba nyokola ba ko opposa non nyokola ba nani ba nyokola biso ba koma ba opposa yebani le peuple c'est du jeunesse bolanda bangote ils ont pas besoin de distraire biso bon na aussi sous problème na vital camère pas ma vital camère ngana lobi bato oyo baneko la population bayiba mbonga peuple ya peuple le ba opposa ba batela banda indépendance style les droits les mêmes noms qui reviennent mais nga tchaka ko na la partie politique mokote parce que je le trouve ce sont des oiseaux de même plumage yango monique mbula oyo ndenge mambozo kende to kende droit au but to soutenir changement to soutenir mboka za na kimia ba artiste congolais bona so bato wana te ba sakana biso ba utiliser to yemba to binda ka bango na se ditunga na mona passe ko ba ko ba shit pour ba konza ngombe bon micro benga na téléphone ba masute numéro na téléphone levé contact en tout cas 00243 81 657 0958 00243 81 657 0958 ou 00243 992 30 43 40 00243 992 30 43 40 en tout cas Brigitte Bitanani boye Eka Obama voilà na PCP Sandra Bumba Ale Bumba Bana Anison Preston Bumba que Michonoka général tu as besoin de soutien na bino ba combattant na PSP mutulangai boke tu premier mbo de Segozali et puis grand-père Bozia na balobi album ezobima mikolo toute une histoire wana ba paka ba photo par respect ba te ba lega lelo omoni nino ce sont des grands qu'on doit respecter ba Bozia na ba ça les fierté musique congolaise mais curieusement bazali soutenir ba artiste bazali abandonner piraterie artiste bento la tozo album ya le Vezo Boziana donc babi toute une histoire réseau kangakin encore dans la ndenge moko saralate quoi en tout cas vraiment vous trouvez na souka vraiment que les boss Jacques Sobanuka au Moja concept project ezo komanakin Papi Baimelanga Patrick Chassibasu
Charles Bass na Washington. Parti Gochinga, Botika, Hassan Danger, Boulandate, en tout cas, vous avez belé, vous soutenir Hassan Danger, c'est l'association. Tout ça, on prend un bon côté. Mon ami, il y a des capsules la Kadogo, même les capsules la Kadogo, bien, mon ami, on s'en rend soyez. Parce que tout ça, on prend un bon côté. Mais papa, chez nous, on va se dire, bah, mais de toute façon, vous allez combattre, mais Dieu et avec Fimbo, Abiri, bête avec Fimbo, vraiment, c'est tout. Merci à celui qui m'a connu morgue, quelqu'un a morgue, quelqu'un a cimetière, au monde à Bango. Ngala Kendaka veut dire que l'église, au côté de l'église, au Sambeli, avec ma maman Anne Kalambaï, depuis Paris, maman pasteur Aïbi Marambu. Donc, Aïbi Kabiri vraiment prière, veut dire que Bonzambe, Nanega Kindokite, mais Bonzambe na Bonzambe. Là, j'ai dit un très grand merci. Louva, Kaola, en tout cas, merci. Alinga, Kadonga, Koulinga, il dit pas, Patrick Chassibas, en tout cas, merci, papa. Patrick Chassibas, en tout cas, papa, pasteur Louva, Kaola, en tout cas, merci. Merci bien, merci et belé, na batuto, ba soutenir nga. Ce qui n'a pas qui yote c'est qu'on a la patron te oyebanité na lia rapé mbongo na yote. Héritier Feza. Héritier Feza. Ngana na lia mbongo na yote. Ah ouais, tout ça on a salé avec. OK. Merci bien. Tungo to VIP awa. Tungo to VIP. Là je dis automatiquement un très grand merci à Crisco Louvandi balobi caméraman Oyo. Azana beauté ayebani makasi kolega tous les caméramans dans le monde entier. Crisco Louvandi et puis encore à celui qu'on appelle Jimmy Belao. Oui, qu'il faut boire à Jimmy Belao. Jimmy Belao. Naogi sangu tami kona yindi sur makasi tinanga tambongo la soma tamunganga. Jimmy Belao ata moi koli pour na lever cher à Congo rosala kitoko Vero Kiri et puis encore balobi Abel Joko Bagou danser Angèle Moussoaili Makizembi. Bagou a danser. Angèle Moussoaili Makizembi. Ce qui n'a pas que des fois, c'est qu'il faut comprendre quel système. Papi Kelly, Venanga Yakati, Joël Yonzo Jelka, Angèle Moussoaili, et puis certes, Tete Tumba, moi si y a papa Gédéon Mukanda. Minga Kolobezate avec David Loutete. Balobi David Loutete sans difficulté financière. David Loutete sans difficulté financière. Veut dire Sokutani nae à venir nao et bongi mbalamoro. Kulpa likonzi, lisandeke, kulpa likonzi na kata. Donc tozo fiakula bango, là je demande à celui qu'on appelle Mike Luzoladio, tozo clôturer la générique Oyo, il y a Fimbo na Fimbo. Merci bien. Check. Ah lisandeke. Et